Réunis au sein de la coopérative agricole du centre de Ndjili, les maraîchers du site Sekomaf, constitués de plusieurs habitants du district de Tchangou, ont accueilli chaleureusement le numéro 424 le jour même de la clôture de la campagne électorale. André Mouloua Kalala, candidat à la députation nationale de décembre 2023 dans la circonscription électorale de Tchangou, a choisi finir sa campagne par la pose de la première pierre pour la construction d'un pont qui sera jeté sur la rivière appelée communément Mayatio dans le site maraîcher Sekomaf dans la commune de Ndjili. Cette caravane motorisée au son de la fanfare et de pas de danse a accompagné l'homme qui s'attache aux plus démunis jusqu'à l'endroit où se font les travaux. Sur place, l'honorable André Mouloua s'est adressé à la population avant de procéder au lancement officiel de la construction de ces ponts. Boyenanga, ezali, pona mona ndenge musala ezokende, et puis, po musala oyo, ekatanate. Po musala oyo, okende beli boso, tina suka nango. Bozolanda bien? Nazomona mandatire oyo te. Bona yebi ke mandatire oyo naleki déjà. Nazomona mandatire ya 2028. Nalobi na bino boye. Olandanga bien. Mandatire oyo naza na bino 5 ans mobimba awa 2028 na okita lisusu te mokomona misala bino moko babandi bopesa kaka bavoi. La joie a débordé les cœurs des Banatchangou qui n'ont pas pu se retenir jusqu'à dévoiler leur satisfaction, tout en expliquant que ce pont dans son ancien état avait causé plusieurs dégâts, surtout dans la vie de ses usagers. Pont oyo nanu liboso na bete na libaku mona zokaki pona pont oyo mais nayebi ke mbala nsima loko bazosala boye na ozoka lisusu te wana esengo pona pont oyo sikondana azosala pont mutu azosala pont oyo aza papa na biso Kalala ye toa na posa to vote ye akoleka ya 100%. Mutu akosala tricage yi tokoyeba ye mais pona biso bajardinier toa sike papa Kalala na biso akoleka. Mais quelle est réellement l'importance de ces deux infrastructures réalisées par l'honorable André Mouloua Kalala dans le site maraîcher de Sekomaf? Gad Mpova Malanda, secrétaire de cette coopérative et représentant valable de son président Bienvenu Ngongo, répond. Mais depuis que tout est Rosalana honorable André Kalala, koya komona biso ba maraîcher et amonaki ba circonstances misusu bango amonaki awa et amona ye mpe na ba image neni mutakoya na kati awa bukana et na souci wana tant que moboti oyo azaka na mawa ya batu nde abai te aotika bongo te. Il faut quand même eloko esalama pour permettre environnement oyo ezonga ndenge ezalaka kala même mutuka pe koleka awa et pont tosala eza pont oyo ko permettre même mutuka 10 tonnes ekoleka
tozosala pont mpona pusu te, mais tozosala pont oyo eza mpona véhicule auta Sekomaf akende quartier 8 abima mpe na Shell kuna place ezaka Shell kale ekoma lelo Gen na quartier 7 na mine esika oyo tozali tokomona bassin toza na bac d'eau oyo tosala mpona distribution d'eau toza na répartition ya babloc a biso babloc eza sous forme lokola baquartier toza na bloc A eza kote oyo toza na bloc B na bloc C elandi na mopanzi oyo boye e mai oyo eza source moko eza likolo kuna. C'est l'ancien source place de Toloba. À l'époque, le président Mobutu fréquentait ces milliers. C'est un millier historique. Mai eza mai mutute mutawati nango. Eza mai ezo utananda ka mutute. Eza mai ezo utana source. Mélange à ba source ebele et sangani ezo permettre les maraîchers bazo makasi ya kolona pona musa na biso ya boya baloni. Ce qui mai eza te tolona raté. Mai e biloko na so tolona etambolaka na mai. Ndiango tomona que place le roi ezaki na ba dégâts. Et nous permettre biso to sala musala malamu te l'honorable André Kalala le jour à liboso aya ko sala visite habité nga fona ta premier pierre na nga place oyo pona sala eloko kozala plus que oyo ezaki liboso. Retenez que ces deux œuvres à caractère socio-humanitaire réalisées par André Mouloua Kalala, que l'on surnomme Monsieur 424 ou encore Papa social du district de Tchangou, ont une grande importance et surtout dans la production agricole des légumes pour nourrir la population quinoise. Une telle personne mérite un siège à l'hémicycle de l'Assemblée nationale dès janvier 2024. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo.